le rôle de danseuse montée à ça la babilo mo boé au permettre de battre là parce que comme tout ça tout ça indiqué bat tout indiqué ma son mon jamais na côté là mutumo boé na mon ke ako rapporter le mo boé te ke buzoba. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aero Bozolanda Bisso, rien que du vérité. Très à l'aise de vous retrouver dans cette émission. On a les news de Joyce Neves, on a les news de Joyce en tout cas. Tous les qui sera et l'autre côté, on a ces news, to ya rango, to meme la rango bino, pour na bino dans le monde entier Bolanda la vérité universelle. Bino ba abonné sa vérité universelle. Quand on a sera bino, zalinga et bino Joyce Tumba, balobi autrement dit Benzema de la Poste, Nazara, on a pour ça, musala. Derrière la caméra, babi soda et terrain, babi sala musala, babi osé, Nazarane, on a caméraman à 7 combo, osé. Bonjour à toi, je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, babi yende la reine mère Nabiso, yende bafana Nabiso, yende maman Nabiso, vraiment je dis bonjour à toi maman Micheline, je dis bonjour à toi maman Annie, je dis bonjour à toi Christian Paparazzi, sans oublier mon vieux golf qui la dégâts matériels, machine à mbongo, machine à voter, je dis bonjour à toi Adam, ça babi bavi nangande bangwana batundazala na bango, je dis aussi merci toujours pas mon boss maître John O azara vraiment motema munene papa azara so amoni mwana na likambo pe sara conseil Alexara mwana nzela merci à toi papa posa le roi ba patron mususuté merci à toi na le news na le Joyce alelo to yambeli bino moko ya ba danseuse il y a miel de sang en tout cas parce que boza boromi tuna babi fi wana sali makambu donc abini yango to ko luke pour la musala na ende memi biso liboso na. Bonjour maman. Bonjour. Hervé. Merci pareillement. Au côté de la caméra, c'est présenté dans Balandinio sa vérité universelle. Dans Balandinio sa monde entier Bazolando, ce que c'est présenté. Bon, zangai donc autrement dit 10 match, babi 10 match. 10 match. En plus tu dis 10 match azaki ancien musicien il y a Villanova. Comme tout le monde peut 10 match il y a moi aussi en tout cas boa bandoi na kata ba komba musique. On a vu ce bandoi na cadre ya musique quoi. On a vu na rapena pesa mambote pas ça. On a 10 match dans cette nabino na kata Elisabeth de Miel. Naza Ange de Miel, des présents biso bien abiso. Comme ça mi ko bien nga Dorcas le messa la star. So bo se fait 10 match bien nga bon ouais. Donc na pesa ba meilleur vena boss na ngambora misara papa possible. Meilleur vena nga pire vena nga babi vena nga solo la bien ale katanga katangi babi pire ve a solo la bien. Comprenez que tous il y a répétition, il y a miel de sang. Comprenez, excusez. Na batoni sur l'ingaba beta maman libaku. Excusez que tous il y a rep, il y a miel de sang. De bomoni mutu. Aleki, bo excusez. Et ça dans ces abino des matchs, na pesi ba meilleur vena batuni so balinganga, pesi meilleur vena orchestre biso mobimba, les abeilles de miel batutu balinganga, meilleur vena famille nga mobimba, meilleur vena yo mo Joyce, babi moi sinzambe, mama et moi ça pembe basi. OK comme ba pesi nga mikolo moi sinzambe, ba bi ke baba sinzambe baza rebelle mais wana nde dans sa lobby. Mon ko siko ya confirmer et bateli be moi si babi moi sinzambe. Donc est-ce que koko bete la biso au banda ko bina kana les abeilles de miel to ozapena ba parcours na oleka. Nazana ba parcours na ngana leka ebele nazana ngo mais na lobela mingi makambo ya miel de son passage ya mutu barata ngo te soko bete so mke puto koti na biso na actualité na ba news na bino mikolo. Bon na bani ko bina nazaki na formation na wenge musique à maison mère na pesi maître Mao Mathieu Stambote maître na ngai bina na maison mère nazana bina na ba générique non en fait na bina ba générique na bina ba concert a concert so na bina na générique moi kwa mipende kaka ba concert ba répétition parce que na formation na kena pour ba former ngai na formation et lungwe wana na kena Villanova wana za light music na leka ki pe kaka oleka na light music mais na Villanova te comprenez que aleka na light music pour après light music ndekoma Villanova et après wana
na continuer ma classe nanga na continuer parce que naza diplômé na continuer ma classe nanga et du coup na pas mbra mais ça va pas possible hein na kato mamuke to koko donc ça to koko ba âge na d'abord banda musique na âge ni elle okola je salue merveille makengele ya pesa vraiment âge na ye bon donc c'est na bino anika mwana moka bon on a 21 ans. Tu as 21 ans, tu es encore jeune, au banda musique na âge. J'avais commencé mon parcours avec j'étais avec 15 ans, oui. Si je ne me trompe pas, j'étais avec 15 ans. J'étais en 3e des humanités. Ouais, si je ne me trompe pas, j'étais avec 15 ans. Là, on a 15 ans de au banda carrière, donc au banda on a 15 ans. Est-ce que c'était facile, bah parents bah ça quoi permission côté la moins la 15 ans mineur aux autres classes, aux autres bina. Est-ce que vraiment c'était facile? Bon, et ça qui facilité, na parents ne sont pas dimanche, et ça qui facilité, ça qui difficile même pour n'anga mon copé, et ça qui difficile mais na le cas moyen faire comprendre bon que ça musala, et ça te que na que c'est la sopeni, na c'est papa biso maman sont habité papa pour permettre na que na formation, et après on a si ba classe nanga na robana makam nanga e ba comprendre nga petit. Si ne pe na kena na ndo ki mapé classe te na ndo ki classe, c'est ça qui difficile vraiment makasi. Mais nza ba sunga nga tinde na komi, tinde na diplôme pas bien de son et pas mbora misara parce que il me t'attend singa 6e funa na lobela il me t'attend singa 6e habité de fotanga faut le diplôme na sens wana tinde na zo pe diplôme na ngai na sisi pe to ça peut faire monene malheureusement aux qui na hote mais na cho pour de cap. Comprenez que tu en as dansé, comprenez que tu en as lié à rep place 1200 répétera. Est-ce que dans ça au début que so totalio comment on a tout le monde a Shakira. Bon on a même Lobelina Shakira dans ses héritiers Watanabe, même Lobel, même Elongi, même look des cheveux. Boza ba ma passe à tout boza bandeko. Ah. Obinani Shakira wa bina ke pare et là dans ce moment bina par héritier Watanabe Shakira donc on est taille moko elongi moko donc façon de parler moko non on répond là yo kaka bon nga ko ngana ya na biso mo comme ni Angel Mesa hein na nga le papa est-ce d'abord c'est là on comprend la question na ngate est-ce que zo peut temps ya hotel ba ninga no mususu wa bina na ba orchestre mususu. Bon, nous avons un temps ya kotala bango pour nous exemple bien. Omona. Nga natala bate pour nous sentiment que natala danseuse, ndazo bina, to penité natala pour nous exemple bien. Pour et permettre nga place pour nous na défaut. Na mona ke muninga sali boye, nga pena sala o na landa o ya sali, nga lokola na danseuse monte, asala ba bilo mo boye, o ko permettre débattre là parce que makam to sala to éduquer bat, so éduquer ma so mona. Jamais na kota là mutumo boye na mona ke ako rapporter ngelo mo boye te ke buzoba. Non, ça total bien chacun a même la yo buzoba. Bon, le bien ouais. On le bien on déjà na rotala été parce que bien sûr le bien to kokana na ye quand yom to le bien on te bat baloba. To kokana na ye mais to kokana na bilongi mais na bizalité o mona. Kira a bizalel mabe aza. Bon na fana na pe na hotel, na viva pe na hotel, na kutana na pe te ke to solo là, te na kutana pe na hotel. Mais ko lo baket to kokana na ye bani bon to kokana bilongi mais na bizalité. Peut-être ye ba makamusu sa sala ngana sala hotel. Peut-être ngana tanga yam se ya pe tanga na ye te na ninga mabete bo zona ninga faute hein. Peut-être ngana tanga na mais ya tanga na ye te. Peut-être asala babuzo ba mo be ngana sala ngote na zo même pas tant ko sala ngo. Peut-être ya sala ngo peut-être ya fimaka ngana fimaka te peut-être ya assez droga ngana assez droga te mo na sens wana. Na bi que to lukape chacun a to solo l'année vraiment ye peut tout nae à se comporter ndeni po il faut que ba l'air bozo bina na ba mouvement ya ba patron na bino pour ça na ba conduite bien pour boza basi. Est-ce que Kobina l'air est-ce que Kobina et pas na bino est-ce que va permettre que ça qui facile bâtir quelques liberté au bina na o. Non, ezaki nango, ezaki facile parce que papa nanga ebinga, maman nanga pe ebinga yi. Ayebi qui est d'orchestre, ayebi ne na se comporter na ndaku azaki na kozi ma question na ke place mo boye. Na ozala pe ka ne na ozali la. Omona, eza comportement oyo tozala nango. Na ndaku na biso ba na yebi ne ba edikanga na ndaku na biso. Ba yebi ke papa nanga za confiance nanga, maman nanga za confiance nanga, d'orchestre azala boye, alinga boye, alinga boye te. Eza ne na vivre la ka yango na ba permettre nga ezaki nango facile papa biso bi oui vas-y. Eza musana yo, eza métier na yo, eza oyo poni kende na basunga ka pa zamba pambola ka kende pasoza akamno esimba kaka. Donc oyebi ke Kobina charge hein. Kobina charge. Oyebi bendo oyena moment moko eza que danse bina mama kasi. Est-ce que oyebi d'abord que oyebi merveille Amado?
nayebi napesi mbote makengele nayebi sko ebi yende mutu autako azwaka trophée na 2009 azwaka trophée ya meilleur dans 2019 meilleure danseuse ya Congo ya Afrique siko na 2020 sankati ote maloba na 2020 eza ngai 10 na 2020 eza yo siko babi na 2020 abi eza ye 10 matiko tokokoyeba no ba relation na yo na ba danseuse ya ba orchestre mosusu ouais naza na ba bonne relation na ba danseuse mosusu ya ba orchestre mosusu oui ebele naza na ba relation na ba même merveille makengele na solana ye na tunaka ye pe ba conseil apesa nga pe pardon apesa nga pe ba conseil mosusu wow c'est bien comme ça par rapport ya expérience na ye oui aloba ngo na apesa nga pe ba conseil na pesa mbote place aza merveille na solola na Clémence Mbola aza pe na Villa Nova kaka na solola ka Filombuyi aza na poeza Robino na solola ba danseuse ebele ba shida zela tango ba kombo yo pesa nga ba danseuse solola na bango be soto sali et pas héritier Watanabe. Non, na solola na bango te na s'intéresse vraiment na bango te intéressant na bango te pourquoi ba pe ba ninga no ba sala pe msala na bango bien bien si bon ba sala msala na bango bien pas mal ba sala msala na bango bien mais na s'intéresse na bango te ba force en nature te neti yo nde naza na lela mabe na solola na yo to solola no na WhatsApp to solola no pesa nga ba conseil na solola na yo mais mutu msu na solola na ete na ko forcer te ke na solola na eka po azaka danseuse non na ko solola na ete na ko solola na mutu na moni ke a loba ngelo mo boya bien ngape no loba ne lo mo boya bien c'est que ba danseuse akuna vraiment ba na bana eloko bien un peu sauter comprenez comprenez pas le monde entier toi kana kata émission na biso bo comprendre que toi na Dorcia oyo obimisi etali karaye pour aza l'aise aza libre ya oloba oye alingi na bato azana na bango bien na bato azana na bango bien te aza libre so moni esali opasi oluki le news de Joyce yo posongi si droit de réponse na yo to kangi to za libre kande to zoloba Dorcia toli toloba bino ba danseuse batata bino ba ndumba batata bino ba fille légère monde ba patron ya ba orchestre basakana na bino et ça la bino non ndeni bon et ça la passe et ça la passe toi bat et ça la passe toi basi pe quand même et ça la passe comment on a balo ba danseuse baza bandumba ba danseuse baza et ça la passe pour nga pene ça la nga passe dérange ngai yango na loba toujours que nga na exemple malamu et pas ba danseuse o ba danseuse basala te nga ya malamu ba danseuse basala te nga na sala ngo ya mabe o bango basala nga na sala ngo te en bon bango so na lobi bongo parce que na yebi pe leader na nga na yebi mboka misaka pas possible ay nenga edika kabiso nenga edika ngai nenga loba na nga pesa nga toujours conseil malamu aloba na nga danseuse za ndumba te eza musala nenga leader no na zana koma lelo boye mien de sombre misara yo pe faut la bien faut me respecter premièrement hôtel ya bien na ndela la titi comment on est dans la titi et te que na la titi so pe ba genre nini te na la titi na normal net mto ke église comprenez que tozara na Dorcia to koko yeba oza marié mère de combien d'enfants nous allons marié te malheureusement na bota na pe na te na baleki bongo zeni po bala ah non bala na